Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, n'importe na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien, bien. Keba. Ndeko Keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bouddha à la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Mazali Koutengela, oh Pepe à Kosamate, Nalokuta ya Baini la Congo, oh Napula la Tate, Badisco ya Lokuta ya Ba opposant, Mama Kalamba, et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa terminator poasa. Hotel Ngala kota retraite. Zoumel 1000.
les Congolais, jamais là quand il faut, hein. Toujours en retard. BMW, Beer Music and Women. Ça, la boisson, la musique et les femmes, ils savent faire. Justement, Congo à Paris, c'est la volonté de fédérer la diaspora des deux rives et les amis du Congo autour de la culture congolaise et de ses talents. Congo à Paris, c'est un salon qui met en lumière la culture congolaise par excellence, une culture riche, diversifiée, créative et talentueuse. Congo à Paris, c'est une invitation à voyager au Congo. Congo à Paris, pour moi, c'est un événement authentique et original qui permet de découvrir en fait un autre aspect sur le Congo, qui permet de découvrir que le Congo, c'est pas seulement ce qu'on a l'habitude de voir, la sapologie, la danse, le dombolo, c'est autre chose en fait. Congo à Paris, c'est le rendez-vous incontournable de la diaspora congolaise, des amoureux de l'Afrique et des curieux bien sûr. Plus qu'un salon, Congo à Paris est avant tout un réseau d'hommes et de femmes entrepreneurs, visionnaires et talentueux. Partie d'une mission, le Congo qui sort de l'ombre, nous avons deux missions. Premièrement, promouvoir les talents de la diaspora congolaise, les talents congolais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Montrer un regard positif, un autre regard sur le Congo. Ensuite, fédérer la diaspora congolaise, les Congolais de l'intérieur, de l'extérieur, les amis du Congo, autour de cette culture qui fait notre fierté aujourd'hui. J'ai intégré l'aventure Congo à Paris avant tout parce que j'ai vu des jeunes, une jeunesse qui se lève, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui a une vision, une jeunesse qui n'a pas froid aux yeux, une jeunesse qui n'a pas peur de porter un nouveau regard sur un pays que je ne connais pas forcément, quand bien même je suis congolaise. Étant dans le secteur culturel, j'avais envie de me sentir utile et d'apporter mon aide, mon soutien au rayonnement de la culture congolaise. Pour moi, c'était un très beau projet. Pour moi, c'était l'occasion déjà d'apporter en fait, je dirais, ma participation déjà, d'apporter ma participation à un projet qui concerne mes origines, parce que en tant que Française d'origine congolaise, on est entre deux cultures et on ne sait pas forcément comment peut-être mettre en avant notre culture. Mais là, c'était un projet qui nous permettait déjà de s'engager pour le Congo, d'aider donc la communauté, de mettre en avant mes talents de journaliste et de pouvoir montrer ce qu'est le Congo, on va dire, au monde entier. J'ai décidé d'intégrer Congo à Paris pour plusieurs raisons. Et il y en a une qui m'a motivée notamment. C'est l'occasion pour les deux Congos de s'unir afin de montrer un Congo positif. J'avais la volonté de participer à une opération collective, une mission collective afin de valoriser le... Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo ezali bongo mokolo oyo tokotiela bino intégralité ya message ya Mbuta Zulubabela oyo ayaki na radio na biso pona ko intervenir suite ya émission otosalaki pe ayaki po ete akoka pe kopesa maloba na ye na oyo etali bongo révélation oyo azwaki na ntango alalaki na butu bandoto oyo amonaki alobi ete bandoto wana ezali kokende kaka parallèlement na makambo oyo biso équipe ya Radio Zumel 1000 toutaki koloba yangwana eloko pesaki courage po aya ete akoka pe koloba makambo nini oyo yamonaki po na mboka na biso la République démocratique du Congo. Alors pona yango na kosenga na bino bandeko lelo penza bolanda biso na bokebi po bokoyoka eloko nini oyo Mbuta Zulubabela amemeli biso na mokolo mwa lelo pe bokoyoka message na ye. Na tango oyo bandeko babolingo yambo te tokoka kopesa maloba epai ya Mbuta Zulubabela po toyoka eloko nini oyo abongiseli biso na kosenga na papa Botamba kuna na régie betela biso mwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, s'il vous plaît. Le plus bel amour,
lorsque tu trouves une personne qui a peur de te perdre et qui fait tout pour te garder malgré tout. Le PDG Lucien Ebata, Orion Oil et Forbes Africa, Yamamoufilo Tujibikila Ebata. Sanzana mwana pona nani yango nyonso epima miracle nzambe kasi na bolingo bamimi femme tu es toujours la préférée de mon cœur. Mama zilanga ze maleki atuna vilanga te asalanga mabe benga na tunyo lingi nini Rachel Joël Fouta nabenga bavoka nanga balakisa ba preuve d'amour podi makena ninga yo mingi Fouta Mama Victoria lingaka balengela ye Naba besoin na nyonso toi kolinga asala Rose Mbala. Sans l'affection, l'amour et tristesse, la présence augmente la chaleur. Eric sur les thermomètres de l'amour. Batuni Kongo sika des analyses baboni désert. Est-ce que ça fait? Et motabi que ça m'a convié vitesse que kolinga vandana désert. Rachel sa bolinga boy. Nazwango wapi? Jisekabo. Nazwango wapi? L'homme des Matignon. Rachel nangae. Yonde professeur Akurango obungisi bakot nanga nakomi obangishe grave na session mokati mbila bangaka senzete ya nzube kasi ya kokoti te mwana mama opavumtoi poza na maîtrise akombata nzete ata na singa yondo kompre na bolingo yanke na bolingo aza te yuma te Rachel Kutana nalingaka yo mingi soki okomia jaloux ngai mapapu na yo na mema kobisika nyonso kolinga ofutanga te ezala gratuit par l'amour mama pekisanga na bomwana nalinga te yondo bukisinga mibekwa mama nanga consigne na pesio na bolingo nango zala Anderson devoir na pesio mama te junior ozala partout bébé nanga Rachel motema bolingo ya Pacho Panda Félix Chibola Patrick Fouta Trésor Fouta na mema kuluza bolingo babenganga yuma na quartier mais je suis fidèle plus que la fidélité maman Dr Chris le roi Isidro ce pays arrêté babrigo d'amour andera pekisi balove nyonso na mo kasi afavorizenga na Rachel comme une marche à suivre yeboko ma mère des amoureuses lokola tête de vaillant père des nations enfant prodigue senga bomengo amoureux favorable à comprendre makambo économiser bolingone kino prix Nobel nanga ekobima bolingo prometaki nga de plus ekofutanga un jour maman blessinga alingaka te alengela ye na babesoin na ye nyonso toi kolinga Papa François Béa sans l'affection, l'amour et tristesse la présence augmente la chaleur sur le thermomètre de l'amour JP Kisekungu Olange Emola Bato Sate Bango Bananedi Ted Endai Mwene Ate kozala lokole lili na zotote ezala love Moni mwesenga kamite mamilinga Kevin Masuka Rachel Fouta Ode Gana Ode Silela Troisième corps Japonais Watalenzo Kable Trésor Kassia Manalion Ate kozala lokole lili na zotote ezala love Fouta Milinga Rachel Fouta Ode Gana Ode Silela Troisième corps Nancy Jean-Denis Amour Mamba Sandra Maele Laura Map Mapuanga A Sylvain BH Y'a Jennifer Isamba Ope Monoke Na motema Servir amour non ce soir Nathalie Oya Pocha Nayoka bien Fabrice Tanzambi Tedete nayoka bien Ngwabite nayoka bien Balthazar Mwale Musende nayoka bien Dangola
équilibre nzoto yaka soki na moni Fortuna Gogana de Braza c'est bon Chevrolet tope mamoke servir na Patricia Mukagi Kapinga Wataleli Nayoka bien son excellence Abimboma bien Attends Piake Cotier Abiba Coiffure Amour à Karine Tchate na Junior Capitaine Esila Théo Calvin Attends Pasiel Ekie Amour à Pato Onya na Linda Kapinga Esila Théo Ata Songi Songi Benvito Pululu Amour à Sandra Sobana Eric Fourilie Esila Théo Stone les mamas Teji Boli mon partenaire Amour à Tejina Esila Théo Bolingo nanga oyo ya sache Miembe Bolingo nanga oyo ya sikate tenda Ya cham Pame mushoro boina yo solo landino motoki Miyoyo esilite Pangu sanga solo Rachel Futa Soki nezo yimba Botika ngai Bolingo na yezanzolo Cicatrice stila kate Miema lela yo Papelitiana bote Daniel Iman l'américain Manalela Master Manalela Daniel Hervé Moita garçon de luxe Manalela Kaya Jomandango Kikaspeye Nalela Kayo Watalela Junior Bongongo Union Européenne Trésor Bongo Kawe Paris t'appartient Merci Papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bande koba bolingo toko senga na bino sikoyo bokoka kolanda eloko nini oyo monsieur to Mbuta Zulubabela amemelaki biso na mokolo mwa lelo pona koya koyebisa na oyo nini ye amonaki na nzela ya révélation po ete a partir ya baémission tosalaki ye alobaki akokotika la bouche bete ebongi malamu aya koloba oyo pe ye amonaki bandeko tozali koyebisa bino ete basigne ekomi komonana oyo ezali kolakisa ete Kongo ndenge ezali wana ndeko soki yo ozali koya na ndenge ya baje ozali koya na ndenge ya kosala maseki yebaka ete okokutana na elembo ya Papa Simon Kimbangu liboso na yo pe na banzi ete bato mingi na tango yo baza komona toza koloba makambo lokola bato ya maboma me tango wana na yebi ete ba misusu bakoloba ete ya solo makambo bato balobaki ezalaki penza profesi monene oyo ezalaki kobima kati na maloba na bango na nzela ya bilembo oyo Papa Simon Kimbangu atikaki yango wana bandeko babolingo sans plus tarder na kolinga sikoyo Papa Botamba otiela biso intégralité oyo ya makambo Mbuta Zulubabela ayiki koloba na ekipe ya Radio Zumel 1000 pe simana yango boyoka bino moko pe moto na moto ako juger. Papa Botamba changement de fréquence tokota na kati na masolo ya bisona Mbuta Zulubabela oyo tosololaki s'il vous plaît. Mbuta Zulubabela, merci mingi pour na présence na yo ndenge oye na kati ya plateau na biso ya Radio Zumel 1000 po lobi ete olingi o intervenir pe opesa makambo oyo yo monaki comme révélation na butu tango lalaki na oyo etali kaka ndenge makambo biso tokutaki koloba yango wana ekipe ya Radio Zumel 1000 tofungoleli yo pe porte po ete okoka koyebisa biso eloko nini penza oyo monaki eloko nini oyo koloba oyo ezali pe ko contribuer na kati na ba makambo oyo ekosala ete ekoka kozala message monene pona mboka na biso yango wana ebongi malamu okoka koyebisa biso kasi yango te okoka koyebisa biso ba makambo oyo
obongisi oyo yo omemeli biso mokolo lelo po ete peuple congolais pe bakoka koyoka yo. Tout d'abord na pesi yo bambote to équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi Mbuta Zulu Babela esika ozwami. Merci mingi papa Roger pona mbote opesinga na sepeli mingi ngape lokula na sogisili bambote bele na bino bato ya ekipe ya Radio Zumel 1000 mobimba na pesi bino bambote mingi na pesi pe bambote na balandi nyonso tu ya Radio Zumel 1000 meilleur vœu pona 2018 oyo ebandi na pesi pe mbote mingi na ba meilleur vœu na ba intervenant nyonso tu ya Radio Zumel 1000 soki natangi bakombo boza ebele me bomiyebi bao baza na États-Unis na Australie na France na Belgique na Hollande na Allemagne na Portugal na Espagne bisika nyonso tu na Italie na Chine na Japon balandi nyonso tu ya Radio Zumel 1000 mbote na bino pe meilleur vœu na kasi nasengaki na papa Botamba nameka bapesa kaka mwa espace moke mpo naloba makambo oyo ngai naza nango na oyo namoni. D'abord naza kokumisa nzambe na nga mpona kokotisa nga na kati ya mbula oyo ya sika ngai na famille na nga naza kosenga merci mingi na nkolo malgré baninga mosusu batikaki biso na pasi mingi na mitema na biso na baoyo babungisaki bandeko nazo senga bango bazala na makasi ya kosupporte pasi wana ezali pasi yaka mpona biso nyonso. Lelo nazala makambo muke ya koloba mpona mboka na biso Congo. Mboka na biso Congo ekomi na mikakatano ebele. Mboka na biso Congo ekomi na pasi. Tozoyeba te epai nini tokokende, epai nini tokokimela. Kasi kokima na biso eza kaka epai ya nkolo Nzambe oyo akela biso. Nkolo wa mabele, nkolo ya likolo na se, ye kaka tokoki kobondela po te kimia ezala ezonga na mboka na biso. So totali bie kimia eza te. Kimia eza te, pasi eleki, moye musu ya kosala eza te. Tozoluka bandenge nyonso tu po ete tomeka kobunda na pasi oyo toza nango me ezosimba te. Ezali faute na biso moko. Tolukila ngo musika te bandeko. Eza faute na biso moko ba Congolais. Nzambe likolo apesa biso nyonso
na mabele oyo ya bakoko na biso na RDC, na bazamba, na mai, na kati ya mabele, ba espace nyonso tu okoki kobwaka eloko ifo ebima, ifo ebota. Kasi biso moko toyebi kosalela bomengo oyo nkolo apesa biso te. Biso moko toyebi kobatela bomengo oyo nkolo apesa biso te. Pona nini? Paske tozangi bolingo. Tozangi bolingo na kati na biso. Biso na biso ba Kongole tolingani te. Kimia eza te. Ndenge nini bomengo ekoyela biso, ndenge nini nkolo Nzambe akoyamba losambo na biso ya mikolo na mikolo, tangu bolingo ezangi na kati na biso. Bandeko, tangu Nzambe na ndenge totanga na Biblia, tangu Nzambe akomaka na kanda ya koboma mokili ya tangu wana, aitilizaki mutu moko oyo babenga Noe pona koloba te kebisa batu po masumu eleki mingi nga nalingi naboma mokili. Noe pe akebisaka batu, alobaka na batu, me lokola Noe azaka momeli masanga, aza komela vino mingi, batu mingi bandimaka makambo Noe aza koloba te. Balobia ye wana sulara se ameli vete, me tangu likambango, tangu mokolango ekokaka, Nzambe abetisa mvula wana eboma batu ebele na mokili. Kasi na ba oyo bazaki na kondima, na ba oyo balandaka makambo Noe aza koloba, na kansi babikaka. Oyo nyonso tu batiaka tembe na makambo Noe azaki koloba, nyonso tu bakendaka na mai, mokili ekufaka. Ti na ndenge mai wana esila na mokili, biloko ezaka na kati ya masuwa oyo Noe asalaka ebimi, babandeli mokili mosusu. Namoni yango na vision, ngai ndeko na bino nazoloba, namoni yango na vision. Vision oyo namoni ezali ndoto te, me oyo eloko balbengi vision na kansi batu bayebi, nayebi kolimbola ngo na lingala te, me namoni na Kikongo balobaka kimona meso. Paske bandoto ezali kimona meso pe na kati ya kolala pe ezalaka. Donc balobaka vision, mutu olali me ozomona peza filme. Bandeko, filme onga na moni eza somo. Et puis nakobanga te, nakose gene te po nalobango, po onga na moni il faut pe nalobango nakebisa bandeko mosusu. Kolo Nzambe aza ya kosilika pona biso ba Kongole. Na poete mutu boko te biso ba Kongole, na lobi bien biso ba Kongole. Pona nini? Na kati na biso tozangi bolingo, tolinganaka te. Tozangi bolingo, tozangi kimia, tozangi boyokani. Yango nde Kolo Nzambe akomi na kanda. Kolo Nzambe akomi na kanda contre ba Congolais dans un premier temps. Kolo Nzambe akomi pe kanda na mokili.
po mokili ndenge tozomemela yango mikolo oyo eza so ndenge mokili oyo nzambe alingaka te ezala. Soki baloba ete Congo ezali lokola motema ya Afrique eza pamba te parce que nzambe ayebi ndenge nini atia bankita ebele na kati ya mboka na biso. Bankita wana ezali bato mosusu bazoprofite nango, bazouta bisika na bisika, bazoya koprofite na bankita na biso. Biso moko bakolo mboka tozozanga, tozokufa nzala. Or que soko tali biye biso bakolo mboka bakongole tokokufa nzala te. Po tozana nyonso nzambe atia na mabele na biso, nzambe atia na bazama na biso, nzambe atia na bamai na biso. Me lokola tozoyokana te, lokola toyokanaka te, libabe ekweyela biso. Yango na losambo nyonso tokosenga pa ya nkolo akomi kobeta biso kara oyo balobi ke akomi kosala indifférence indif ayokaka susu balosambo ya biso bakongole te mpo mabe eleki na kati na biso. Bolingo eza susu te. Koswana, kobunda, kotongana, batémoignage ya lukuta, biso bakongole tovandeli biloko wana. Nzambe akokopambola biso te. Biso totali bien tokomi kotia tembela Nzambe. Olie totosa makambo oyo nkolo Nzambe alingaka mpona bato na ye oyo akela, biso tozotia tembe na Nzambe. Olie tolanda ritme ya nkolo Nzambe, programme na ye, plan na ye mpona mboka na biso, biso tokomi kokende à l'encontre ya plan ya nkolo Nzambe. Eza malamu te. Et puis na ndenge wana tokolonga te. Tokosala ba programme mingi, tokosala ba plan mingi, ekosimba te po tozolanda oyo nkolo Nzambe azolinga te. Nzoka nde mpona kotonga mboka na biso, ifo tozala bolingo, ifo toyokanaka, ifo tozala bomoko, totika makambo ya kofinganaka, totika songi, totika likunya. Kasi Congolais akoma champion ya lukuta, champion ya songi, champion ya faux témoignage, champion ya kindoki. Na biloko nyonso tosoki tokangama na yango, ndenge nini mokili na biso ekobonga, mokili na biso ekobonga te, mboka na biso ekochange te, tokosalaka na bilelo na bilelo. Omona Congolais akopesa faux témoignage, ayoki koyoka, amoni te. Mais yaka tokolobango kutu kokasane yende mutu azalaki wana. Nzoka nde epai ya nkolo kosala mutu faux témoignage ezali na etumbu ya mundene libabe. Oyo ozosala faux témoignage na moninga na yo na likambo oyo asali te, na likambo oyo ayebi te, me yo ozolapela ngo ndai ke ye ndenge eza wana omoni kutu boye na boye bona boye. Biso na mokili tolobaka, me nkolo Nzambe oyo asala miso oyo tozaka nango, ye mpe aza na miso amonaka. Nzambe akotala alobi te oyo eza faux témoignage. Bazokosela ekelambu nanga likambo akopambola te. Boyebi ndenge nini nazolobela boye, boyebi akopambola te. Kokosala bato likambo. Congolais alingo mbona moninga avance te. Moninga soka azotombama ye motema ebebi, il faut basala tout bakitisa moninga wana. Me moninga soki aza ko avance, yo pe susala makasi na ndenge na yo, yo pe o avance.
mais ekoma liti moko na Congo ntango moninga azoavanse bakosala bakobimisile bamakambo moko oyo ezali ke mutu kutu aza na posa kutu alimwa na mokili yango ubie mutu asepandre abidiembika mpo bamakambo eleki trop tellement ke mutu akomi bouleverse posa kovivre na mokili eza sunu te wana eza bakongole toza bachampion ya kodétruire vie ya moninga na yo ntango surtout moninga na yo ayebi yo te akanisaka mpe mabe mpo na yo te akanisaka meme likambo ya yo te me yo okangela ye kanda okosaki ndoki na vie ya mutu wana kote mosusu kobwakelaka bato bambasu eza malamu te ndenge nini tokokozwa bomengo ya nzambe ndenge nini nzambe akokangola biso ntango tozolingana te ntango tozoyokana te bokonzi nyonso tu eutaka epai ya nkolo nzambe ezala ya mabe nzambe ayebi mokolo na ntango me biso tokomi koluka todefie nzambe na biso tokende ala contre ya programme ya nzambe ekosimba te tozaka na pasi ekosimba te nazolobela nkombo ya mutu te yo mutu olingaka kotonga bato yo mutu olingaka kokritike bato fo oyeba ke kotonga moninga na yo na likambo oyo ayebi te eza kindoki songisongi eza kindoki lokuta eza ndeko ya kindoki koyina moninga na yo asali likambo moko te oyo asali likambo mabe te na yo ozoyira ye pambapamba eza kindoki donc ifo yeba yango ntango omoni moninga wana mosala na esongisongi confirme directement akisa kindoki ntango omoni moninga na yo mosala na ye kokoselaka bato makambo bafaux témoignage aza ndoki ntango omoni moninga na yo alingaka moninga na ye te aza ndoki donc mbala oyo makambo kobomba lisusu eza te mpo nzambe alobi bolingana na bandako ya nzambe tokotaka bapesaka biso kaka liteya moko bolingo na kati na bino l'amour envers les uns les autres tolingana biso na biso tozala bomoko nde mboka ekofanse meme famille na famille soko boza bomoko te ekoavanse te mais famille oyo eza organise baza bomoko epuis bayebi korespecte mutu na mutu azorespecte bokonzi ya moninga avancement ezalaka mais sikoyo ekoma yo oza mokonzi oza mokolo na famille omona peti moko boye azowelaki mokolo wana tanke yo oza vivant ezalaka te ezalaka te yo fozela tour na yo naki mokonzi ya famille eza ndenge wana naki mokonzi mpe ya mokili mpe eza kaka mpe ndenge wana fo tozelaka batour na biso eyaka toujours na élection boponami fo tokotia makasi tolukaka boponami towelaka boponami me towelaka bokonzi te pourtant tozowela bokonzi ezotinda bato bakufaka pambapamba mpona yo olingi kozala mokonzi ifo obimisaka bato na balabala mpo bakufaka pambapamba mpona na ndenge magi na yo ozwa ifo makila bato etanga tro mpo yo omata biloko wana nyonso to tokodenonse yango na kasi bato ebele na Congo baza na to ya komona tosangana mpo todenonse makambo wana batika makambo wana koyokana eleki nyonso bolingo na kati na biso eleki nyonso tu
mingi na kati na bango oyo bazobimisaka bato na libanda po bakende kufaka bandeko na bango na bana na bango na basi na bango baza na poto. Monsieur Zulu Babela, s'il vous plaît, na lingina tuna motuna moko. Motuna wana na lingina tuna na makambo oyo esalamaki na date ya le 31 na ba commanditaire oyo batindaki bato babima libanda oyo ba salaki ba manifestation pona koloba ete bazali ko sala ba réclamation na bango pona makambo etali bongo mboka na ndenge ezali kotambola malamu te. Mais tango ba likame wuti koya namoni kaka bato ya opposition pe bato ya église oyo babimisaki bato na balabala bakomi ko attribuer faute wana na bato ya gouvernement balobi ete bango nde baza ba responsable ndenge babomaki bato wana pe bakomi koloba ete il fallait bango nde bazwa responsabilité ya bato wana nyonso même kokunda bango bamakambo ndenge na ndenge. Mais bato oyo babimisaki bango na balabala ndenge nini bango bakoki kozwa responsabilité wana te. Bango bazali kaka ke kobimisa bato na balabala nde bamonani soki bafamille wana ekweli problème alors ke bango bazali komonana te. Yo koko koloba nini mpona yango? Maloba ezali epai na yo Mbuta Zulu Babela, s'il vous plaît. Mais soki totali bien bamanifestation esalamaka na Congo te, bamanifestation esalamaka bamboka na bamboka na mokili mobimba. Et puis soki totali bien soki manifestation wana esalami bato batosi règlement oyo l'État pesi bango te esuka kaka na liwa na bakosoka na ba désordre. Mais oyo zosalama na mboka na biso l'État azali l'État soki apekisi likambo il faut que toyoka. Et puis omoni bien naza contre te bato bamanifeste bato bakose manifeste awa mpe na poto tosala mpe bamanifestation contre mobutu na banzela toso tokendaka bakopesa bino itinéraire il faut oblige il faut bolanda itinéraire wana mbila mpe oyo biso tobengaka na argo tobengaka argo ikingala tobengaka bambila bapolisier basungaka mpe bazalaka na biso elongo so bodeborde bango mpe babengi renfort ezalaka nango partout dans le monde ezalaka na Congo te. Mais sikoyo na Congo tokomi kosala babiloko moko to bakomi kosala biloko moko neti na bazolanse défi omoni bokonzi bazwaka ko na makasi te po bokonzi ya kozwa na makasi ebebisaka kaka ebomaka kaka. Et puis esprit ya bandeko na biso mingi ya bacongolais so bayoki manifestation omona esprit na bango kaka nobuka bamagazi ya bato. Mais soki totali bien bato oyo bake kosala manifestation bautaki na ndako ya Nzambe. Oyebi des fois biso moko tozoprovoke kanda Nzambe. Est-ce que Nzambe atindaka bato bakende obomana? Ntango tokendaka na ndako ya Nzambe mateya bapesaka biso batindaka mateya ya koswana to mateya ya kobunda. Ndako ya Nzambe nyonso to bateyaka kimia bateyaka toujours bolingo. Mais ntango ekomi bolingo eza te d'abord na kati na biso kolingana eza susu te na kati na biso boyokani eza susu te na kati na biso ekobendaka mindondo mpo leta mokili mobimba leta azalaka na ye moto akosa te makambo oyo esalamaka na Congo eza kaka te esalamaka na Congo esalamaka nango na mokili mobimba moto akotia tembe aza te obie tokozwa bafilme oyo bamanifestation esalamaka na mokili mobimba eza na France, Belgique, partout dans le monde entier. Accrochage ezalaka kaka entre policiers l'État na bato. Mais na ndenge ya biso bacongolais sikoyo ekomi tokomi koexagere un peu parce que so totali bien nazopesa raison na gouvernement te ou bien na mutu moko ya gouvernement te
tozolobela na ndenge ya bosolo élection balobi élection mais totala élection wana mutu na mutu amilengela mpo abongisa déjà programme élection mpo ntango bakotia élection ntango mosusu baponi yo ozala mokonzi epuis oleki epuis kozala na mokonzi na ndenge ke nzambe mpe na likolo mpe awendre yo apona yo mpo kamba bato na ye mais soki ekomi ya ndenge ya makasi eza susu normal te soki ekomi na ndenge ya défi eza normal te parce que bokonzi nyonso tu nzambe atiaka na mokili aza na programme na ye ezala ya mabe ezala ya malamu nzambe ayebi mokolo na ntango oyo ye achangeaka makambo na ye mais bokokende à l'encontre ya programme ya nzambe te esalamaka te kosalama te oyo nazoloba eza ya solo bato oyo bayebi makambo ya nzambe ndenge etambolaka bayebi bakopesa mpe nga rezo ke te azoloba ya solo soki oyo olingi opesaka rezo te donc oza moto moko oza kobunga omoni donc nga conseil nakopesa na bato bandeko na biso oyo baza na mboka kuna soki lokola bapesaki déjà programme ya élection tokakama na programme wana esalama mpo topona mokonzi oyo akodirige biso oyo akokamba mboka na biso na kimia yango naza koloba ete soki boyokani eza te makambo ekosalama malamu na mboka na biso eza te so bolingo na kati na biso eza te makambo ya malamu ekosalama ndenge nini boyokani eza te tokosala ndenge nini toujours tokokena kopatapata pamba sans solution sans résultat ya malamu mpo toyokanaka te mais fo toyokana mingi mpe na kati na bango oyo bazowelela wana mingi na kati na bango bazalaka mpe basalaka na bakonzi mosusu oyo baleka wana basala eloko te bazowelela nini toyebi bamakambo na bino bosalaka toujours bolingi kaka makambo cache kokende couteau à double tranchant mais toyebi makambo na bino yango wana tokende na baélection topona bopona mbi esalama tokopona bato oyo ya solo oyo na kati na bango mbala oyo tokotala oyo ya kopesa projet na ye ya société ya malamu ye wana tokofote mpo mokili mpe tosi bafukane miso tokosala nyonso tu mpo totala nani aza na projet malamu ya société mpi tokolandela motu wana ezala teke lobilobi okosi bato oyo na kosala boye na kotonga boye na kosala bagrate ciel na kotonga bagrate ciel na kosala boye epui lero kozwa pouvoir wana ozokoka eloko te ntango basala bapropagande oyoka bobanda kolia midi ntongo midi pokwa me ntango bakopesa mokonzi yango mpe ozokoka na eloko te alors batika biso batika population batika peuple congolais tranquille koyoka na liboso biso na biso totika matongi kofingana bolingo ezala na kati na biso tosala eloko moko ya malamu mpo ete bana oyo bazoya bazala mpe kameme na souvenir malamu bana mingi bazokola na désordre wana ezowuta epa na biso napesa ndakisa eloko moko toyokaki awa kala mingi te balobi o na barobine ya mai kuna na kisasa banie ezobima kuna eske banie wana eza gouvernement moto akatoko tiango na kati ya mai wana obi bakatoko tiango na esika mai ezalaka te makambo mosusu fotoli bakaferi te bafo septique mingi bakoma kofide yango ntango mbula ezobeta bazovide yango mai nyonso tu ezokende na mai ya nzili epai mai oyo bato bamelaka esaki motema mabe na biso moko bakongolais bato bakoma kofide bafo septique na bango na pleine journée
na Kisasa ntango mosusu bisika bato bazoteka biloko kolia bazomela masanga solo ya nie ezobima mai ya nie ezoleka moto baloba te normal après ça oh non bamoni banie na kati ya barobinet mais banie wana eza biso moko toza na ordre te d'abord dans un premier temps tozotinda banie wana na mai oyo biso moko tomelaka na ngambo mosusu totalaki napesa ndakisa na Kasangulu na mai oyo babenga lukaya mai lukaya babengaka dernièrement totalaki reportage moko ya Kongo Mikili mwana mwasi okoko soki okoko asalaki reportage moko na mai oyo ya lukaya tala bandeko na nga mai wana bato bamelaka basukolaka basani basukolaka bilamba na bango mais hotel moko eza likolo kuna na likolo ya Kasangulu evidaka basali te banie na bango na kati ya mai wana bato bazomela bato bazosokola eske eza normal po tolobakaka te mai ya nzili mais hotel wana eske mokonzi moko si asanctionna na kote ya Kasangulu badepute baza te mpo bakende à l'encontre ya bakende koloba ke mutu wana atika makambo wana na Kasangulu okoko mwana mwasi okoko oyo ya Kongo Mikili akende kosala reportage moko na mai wana lukaya mais bato bazotuna bango mai oyo yango obomelaka oyo yango tomelaka yango bazosukila basani mais na likolo kuna hotel wana eza na Kasangulu nayebi komo nango te nie na bango nyonso to force fetiki na bango bakitsaka yango na kati ya mai wana est ce que c'est normal après gouvernement est ce que gouvernement moto asala hotel wana mais na kati ya gouvernement badepute mpe bazali na opposition na majorité badepute mpe bazali mpona nini balobelaka mai wana te kaka koya kolobelaka makambo mosusu oyo ezangi d'abord tina ozomona ke tozobiboma biso moko baexemple eza ebele ya koloba soki oke meme na babandale wana na bayolo na bamatete na moi mpenza ozoyoka solanie banemba wana basolanie ezobima bato bazovide bafausse septique na bango est ce que eza normal après ça gouvernement est ce que gouvernement ntango gouvernement alobaka ke bobimisa banie na bakaniveau ya mboka bisika bato bavandi fausse septique ezalaka susu te bamai eutaka na balupangu na babalabala tout ça est ce que mais tozala sérieux quand même bandeko mai wana soki kobima badie komobima na barobine wana parce que biso moko d'abord négligence ozomona soki mbula ebeti bamai etondi bisika ebele leta apekisa batonga te mais bato bazotonga na motu makasi soki sikoyo desordre koti mamai bato babadi kokufa eza faute ya nani na bisika oyo baloba batonga te mais omona mutu moko akabola kote wana teka kote wana mais mutu wana mpe aza inquiete te mutu wana azotambola na ye olie baloba ke no nani atekaka kuna bakanga ye bakotise na boloko parce ateka bisika oyo bato bakotonga te après gouvernement kaka gouvernement mais gouvernement aza na responsabilité bien sûr mais biso moko mpe foto bongisa mpe bisika oyo ezali ke bapekisi kotonga te so bapekisi ke ndie ya fausse septique il faut kolongola yango obi kotimola libulu obi kobengisa camion wana ebendaka banie wana mpo bango bayebi ndenge nini ya kotraite salite wana mais ekoma na kisasa mobimba na moi makasi boye solanie banie ezoleka na bakaniveau eza malamu te biso moko na conscience na biso tokoyeba ke oyo tozosala eza eza mabe to eza malamu
il faut toyeba kososola mpe biso moko makolo mboka bakolo bavile wana omoni epuis kolandela bato oyo basalaka babiloko wana koempoisonne bato directement bamaladi mingi ezokɔta na kisasa mpona nini yo ozovide faux septique na yo na pleine journée comme ça eza malamu te ntango mosusu biloko kolia eza pembeni ya kaniveau wana ale solo wana nyonso tu ezozwa na biloko ya kolia eza malamu apres bato so balobi oyo baloba te eza bien te donc ntango bapesi yo responsabilité oza commissaire de soki oza bourgmestre ozali gouverneur komisa mpe mibeko na yo ya bato na circulation oyo bakosala misala wana ya kopekisa bato oyo bazotia désordre na kala toza komona service d'hygiène bato bazotambola mais service wana ebunga mpona nini parce que balingi kofuta bato wana te bamongo na bango bazotia la poche kotonga bandako na bango étage ozo comprendre makambo ya population bazotika population ase débrouiller ndenge ya lingi ale bato wana bazaka na bisika wana eza malamu te omoni il faut kolandelaka bato oyo batekaka babisika oyo leta apekisa mpo mvula soki ebeti bato bakomi kose noye c'est vrai que bamboka nyonso to na mokili mobimba nani inondation esalamaka nango bato mpe bakufaka na bango me oyo ya biso na kongo tokufelaka na bozoba mingi esika balobi botonga te batongi ndako omoni ntango ebulima ekosalama apres bato bakufi oyo bato bakufi kuna leta azosala eloko te me balobaki batonga place wana te nani atekaki fo balandelaka dabord nani atekaki place wana soki aza bourgmestre kokanga ye kotia ye na makala par exemple omoni alors na makambo oyo okoko ndeko ya mwasi okoko akende kosala reportage mpo bamosusu batalaka bareportage atali kaka aseki esili me biso bamosusu tolalaka te pasi na motema me koma makambo boye kosalama na mboka esika oyo bato bazomena mai bazosokola basani bazosokola nzoto na bango bazosokola binamba na bango alors yo mpo oza na mbongo mingi kuna na likolo ya mai wana ofungolaka bafaux septique na yo nie nyonso to ekwele na kati ya mai wana eza normal te hotel wana vraiment ndenge nazoloba boye bakonzi oyo bato bakoyoka ngai bosala makasi parce que eza makambo ya soni ozo comprendre eza makambo ya soni epuis bato oyo batindaka banie na bango na mai ya nzini kuna likolo batika biloko wana mpo baza koempoisonne population mobimba mpo nani pompage ya mai oyo ekabolaka na kisasa toyokaka eza na kati ya mai ya nzini wana na pont ozo comprendre na bamai ya kalamu nyonso tu bafaux septique na bango soki otali lelo ya mai ya kalamu batio nyonso tu ya banie ya balupango nyonso to eza pembeni ekwela na mai ya kalamu me na kala mai ya kalamu bambisi ezalaka bato bazokoka kopeshe bambisi na mai ya kalamu me sikoyo bisika nyonso tu ekoma na désordre eza malamu te nzambe mpe alinga salite te nzambe aza propre tozosambela me na mitema toza propre te ndenge nini nzambe akopambola kongo tozala makambo mabe motema mabe toujours kosala makambo mabe satan biso moko tozopesa satan nzela adomine biso eza bien te fo tokende ala contre ya satan tolobake tro sikoyo esili eza kaka te ke kokritike bakonzi me mokonzi akopesa mpe loi so bino bapopulation bozorespecte loi wana te alors sikoyo bokolobake bakonzi baza faux mais ntango bapesi awa bokosala boye te bosala mpe te omoni concordance fo ezala entre population na bakonzi wana ekotambola bien me koloba kaka te bakonzi lere nyonso baza na tort eza bongo mpe te ntango mosusu mpe biso moko mpe bapopulation mpe tozala na tort babiloko bazopekisa makambo bazopekisa yango tozosala ozomona parce que awa na poto ezali so balobi ke soki ozokuma motuka komela masanga te
mingi babelaka masanga te omengi masanga bakangi yo baboti le permis de conduire me na bamboka na biso sans fou chauffeur po akumba bi fo bela masanga eza normal te wala eza subokili ya ndenge nini wana yango nzambe aza ya kosilika mpo na kongo boyeba yango nkolo aza ya kosilika mpo na kongo bandeko so tosali keba te mopepe moko ezolia ekoravage biso bato tozokontinue continue kosala mabe tozokontinue kosala mabe na mitema na biso oloka bana bato omona tata moko aza na balabala moko na quartier moko boye alokaka bana bato babala te mama moko aza ndoki quelque part ye alokaka bana balabala bazwa misala te il faut koluka bato ya ndenge wana kopesa bango etumbu ya monene ezakaka te loyenge eleki tro mboka ekosala na loyenge ndenge mboka na biso kongo ekomi te nzambe alingaka loyenge ya ndenge wana te nzambe soki loyenge ya ndenge wana eleki tro nzambe asilikaka nzambe akomi kosilika mpona biso bakongole tozotambola mabe antuka tochange bisaleli oyo bavizio tozomona bato ebele bazomona bavizio mpona kongo bapaster bachange mateya na bango batika mateya ya koflate bandimi mpo bapesa mabonza bie bapesa badimi malamu bapaster mingi na kisasa siko bakomoteya malamu mpe bazali tozolanda na bilili tozolanda na basite mosusu paster azoloba mpenza makambo ya solo omoni nalandaki lobi paster moko bakomi paster azoswana na bandimi na ye mais soko tali paster wana makambo azoloba félicitation bateyaka bato ndenge wana epuis azoconvaincre bandimi na ye ke omoni ndenge kosoka eza ndenge wana te esabo nayebi komba paster wana te me ngai nakobenga ye personnellement na félicité ye o numero ya telefone ezali tozolinga bapaster ya ndenge wana oyo bazoteya bato na bosolo kofungola bato misu koloba na bato ke nzambe azalaka na plan na ye oyo atambusaka na mboka na mokili mobimba ya oyo ye asala okoki tokokokende na contre ya plan ya nzambe te mboka oyo eza mboka kimangu fumu kimangu apesa mpe bamakambo na ye mpo na mboka oyo fo tolanda kototeya tembe te mpo oyo bino bozoteya tembe bozomona yango pete programme nyonso bokosala na mai ewo programme nyonso bokosala na mai ewo bolingi kotosa profete na biso ya nzambe apesa biso te bolingi kotosa makambo na ye oyo aloba mpo na mboka oyo te bongo bomengo boya ndenge nini mikolo elekaka s'il vous plaît nga naza kimangiste te nazali vraiment pro kimangiste mais naza dedans te mais makambo mingi tozolanda oyo papa simo kimbangu yaka na nkambo alobaka eza makambo ya solo eloko ekangama na belgique wana mpona nini bapolitisien na biso balandaka eloko wana te alobaka eloko wana soki bakangoli yango te eloko moko ekobonga na kongo eza te me masolo wana ondire babetaka yango kara mpona nini bapolitisien na biso babetaka masolo wana kara epuis bango bapolitisien na biso wana bayaka mpe na belgique bazoya koluka bokonzi na bango na belgique na états-unis na bamboka bapaya me eloko wana ekangama na belgique lisolo wana mpona nini balinga koyoka yango te mbala oyo totelemili yango lisolo wana eloko wana ekangama na belgique oyo papa simukimbango alobelaka wana oyo alobela oyo atika toluka moye bakongole s'il vous plaît toluka moye toyeba likambo nini yango ekangama naka na belgique oyo papa simukimbango kiakani alobelake eloko wana soki esalami te soki ekangomi te changement eza te na congo est ce que tolandaka makambo wana tolandaka yango te sikoyo ngai nakokritike na nga nazokritike église catholique te me makambo mosusu mpe tozomona mpe il faut tomona mpe claire mpo biso bakongole mpe tolingi kondimandima tro
ya pamba bafoto oyo baza komema na nani na manifestation wana basalaki bafoto ya Jésus. Est-ce que Jésus asaka ndenge wana? Yesu Kristo asalaka ndenge wana bafoto wana bazomema? Ale bozokatela bafoto wana sikoki mbangu soka moni bino bozo koneglige ye akopesa nzela ndenge nini? Bafoto wana ya Yesu wana oyo bato basalaki manifestation mokolo wana ya le 31. Bafoto wana babemaki tozala clair tozala France sikoyo bafoto wana Jésus azalaka ndenge wana si eza acteur moko ya filme na États-Unis non? Mais tozokona kondiba mais di tozala sérieux kongo mpona nini babimisaki te bafoto ya Mfumu Kimbangu? Mfumu Kimbangu mpe atindaka désordre te. Mfumu Kimbangu aza moto akinya mpona nini tozola na nzela moko te. Balobaka bien mbo azala makolo mindeme kasi andandaka nzela moko toboyi te baeglize ezala mais fo totambola elongo fo toyokana mpona nini baeglize mosusu ezosala bamanifestation wana te. Donc quelque part eloko moko ezobomama na kati wana soki moto aza d'accord te asenga débat tokosala débat moko ouvert live basite oyo basite ya solosolo lokola radio Zoomel 1000 azala tolobela vie azala site mosusu namonaka elobaka makambo ya solosolo wana na bosani bakombo ezala komisa tosala deba na moto oyo akotia teme na makambo oyo nga naza koloba nalobi teke nga naza parfait ou bien nga naza non nazolobela biso bakongolais ozala catholique ozala protestant ozala kimbangise ozala moto ya réveil nazolobela biso bakongolais ome makambo mosusu oyo ezokontinue eza désordre. Yo congolais na 2018 okono otambola na foto oyo ezake muntu kaka batia na foto wana muntu lokola yo muntu moko azalaka na États-Unis soki azalaka na États-Unis yo sokono otambola yo Yesu ozokola toza baaliene mental na 2018 na 21e siècle lokuta oyo bango bayelaka biso yango kaka tozota nzambe akobongisa te Kimbangu akofungola nzela te oyo nga nazoloba yango nazoloba eza makambo ebongami na Mfumu Kimbangu eza esika mosusu ya kolukila yango te bandeko na nga omoni likambo oyo babombaka oyo ebombama na Belgique ye bango banane bato ya katolike oyo bazobimisa bato sikoyo na nzela bayebisa biso verite ya Yesu oyo bango balakisaka na foto wana soki eza ya solo Yesu ye wana vrai Yesu mpona nini tozodevie oyo papa Simon Kimbangu yangani azoloba na nkamba likambo wana bakangaka na Belgique mikanda soki bango baza nango te na nkamba kuna ezali likambo wana soki elobami te tokokangoma te mpona nini tobetaka indifi na makambo wana indifférence wana mpona nini nga naza contre catholique te naza contre bandimi ya catholique te nzambe azaka moko me bapratike mosusu oyo bango bazolakisa biso bazotia biso na mitu eza normal te foto wana eza Jésus Christ te epuis na lela Jésus Christ bafoto ezalaka bon toboyi te nzambe mpe azala bafoto na ndenge na ye balobi bandeko bamusicien babengisi bango na kotia parenthèse na likambo oyo babengisi bango na cardinal Mosengo bon makambo ndenge babandelaki wana eza mabe te
eza mpe faute ya bamusicien te mpo ye aza moto ya nzambe soki abengisi bango bayebi likambo ye abengisili bango te fo bakende fo bayoka ye mpo paster mosusu mpe akobengisa te me bamusicien balobi paster songolo abengisi bamusicien fo bakende bayoka ye ndenge mpe bamusicien basalaki kardinal mosengo abengisi bamusicien bake ntango sikoyo deba ebandi baartiste nyonso bakei na bacomédien donc bango nyonso baacteur nyonso bazalaki kuna ntango babandi makambo na bango babandi cérémonie na bango moko azoloba Félix Kamongana ye mpe alobi likambo na ye te basokola ye barehabilite ye mpo na nzembo ye ayembaka na komitunaka mais artiste alobeli likambo nzembo wana na lero wana baexcommune ye tolona makambo sérieusement mbala oyo nyonso tokobimisa balobi verkisi nzembo wana ebetaka susu te vatican azwi décision mais ntango vatican azwaka décision ye cardinal mosengo azalaka mpe na kati catholique non ye azalaka nayebi titre ye azalaka te mais azalaka toujours na kati catholique baexcommune verkis Kamongana bon ntango verkis alobaki makambo wana réponse cardinal soki cardinal mosengo ezalaki ndenge nini ondo nani wana mituna wana ezaki nango inutile nani vatican asuspendre nzembo wana verkis Kamongana aza excommunie akokotaka so église catholique te siko alobi na yo mokonzi ya liboso ya catholique alobi do bolimisanga mpo na bana kolia communion to na bana koasiste na baeglise ye cardinal mosengo alobi te non questionnement na oyo wana ezaki inutile ezaki utile te mais place wana mpe ale bandeko nayebi te babetaki lisusu maboko esalaki mpasi eza normal te eza juste te arectifie s'il vous plaît mponi ndenge wana makambo tu Kamongana mateta aloba na nzembo wana eveya conscience na biso bato mwindu eveya conscience ya bakongolais mpe biso nyonso ezalaki ndenge wana bongo ye alobaka ono artiste aza na façon na ye ya kosalela makambo oyo azomona na ntango wana eza lokuta azokoansene biso lokuta s'il vous plaît ozoansene biso lokuta eza lokuta ezalaki moto mwindu na église catholique moto mwindu azalaki satan eza ndenge tolobelaka yango mais kala mingi te tomoni pape oyo auta kodémissionne na pape oyo sikoyo aye sikoyo bakutana quelque part mais dese oyo ezaki image oyo ezaki ya cette vierge marie na jésus christ ezaki moto mwindu estce na kala mpenza lere koloni belge azovuma ye papa bakotelema liboso ya ekeko wana ya image wana ya cette vierge marie oyo ya mwindu jamais ntango bazobimisa verité foko yango wana bino bozowe na bokonzi na congo mpo oya kokonzile kokosa biso botika biloko wana mbala oyo totelemili bino nazanga moko te toza ebele epui ndenge nazoloba boye nakanisi molimo mosantu oyo akimbango eza nsima na nga omoni oyo obeki mpe odiemela oyo ezoya ya monene ezoya totala kaka toobserve tokontinue mabe tokontinue kotindela bato bamasu tokontinue koloka bato tokontinue kokanga bajeune fille babalaka te yo na quartier kinaki ndoki nango uta soki na mboka na yo soki wapi oye na kisasa ale kokangaka bajeune fille babala te kokangaka bajeune garçon bazomisana te bokobima
bokobima tokobimisa bino na mpwasa kala mingi te bokobima nzambe aza ya kosindika mabe eleki tro na Congo eza malamu te kisasa ezalaka mutu soki kinwa azalaki kokipimaka mutu te kinwa soki akuti mosala na ye aye na ndako na ye ameli kamwa kopo na ye ayoki miziki na ye avandi kimia me soki mata bapourcentage na kisasa mitema mabe outi na mboka na bino kuna kindoki ya mboka na bino oyebe na kisasa bokomoloka ti na moi kindoki kala ezalaki kaka butu te me sikoyo ekoma ti na moi bazoloka eza malamu te nzambe aza ya kosindika mpo na Congo totika mabe bakongole lere yango oyo totika mabe toyokana totika bafaux témoignage makambo ya lokuta kosala faux témoignage na moninga na yo likambo yango eza ndenge wana te yo yoki koyoka apres okoki kolobala yango mpe ozoloba ya solo eza ndenge wana yo ozalaki nzambe alingaka ngo te yango wana bafamille na bato mosusu eza koavanse te malédiction na malédiction moye boavanse eza te mpo bolingi kodétruire bavie ya baninga na bino bolingi te boyoka motu wana asali likambo ya malamu aza koavanse fo bobimisile titre moko boye mpo bobimisa ye motema mabe kobwakela bato bambasu leta ifo asala enquête ya banda kokanga bato oyo bapesaka bazoteka bambasu wana kokondane bango meme 50 ans de prison omona mbasu ekosila na kisasa mbasu ekosila na Congo bakangi yo ozoteka mbasu 50 ans de prison eza malamu te makambo mabe Congo ekomi Sodome na Gomorre mpona nini bongo mutu nyonso alingi kaka azala patron ezalaka te mutu na mutu aza na likabo na ye oyo abotami nango epui botika bato oyo bazokende liboso baavance na rythme oyo nzambe atila bango na mokili mutu alingi susu kotikala nsima te eza mabe te me kasi tokende na rythme moko ya bien soko oyebi ke likambo wana eza mpo na yo te kokende kuna kotia mutu nokuna te yango wana meme politiki ya mboka na biso ekomi na kokoso mpona nini batata mosusu toyebi bakomersa moko boye bakoma badepute me bakoma badepute mpo bafere avance commerce na bango toyebi yango mingi baza kuna na kati ya badepute wana baketa kuna mpona mbongo sikoyo mingi mpe bazosala ke bazokritike gouvernement bandeko mosusu bazokritike gouvernement esprit na bango ezali lobi atia libaya na ye mpo akoma depute toyebi bajournaliste mpe bino mosusu bino bozotia songisongi toyebi makambo na bino toyebi baprogramme na bino omoni oyo ndeko basile azaka kodefendre environnement aza kodefendre bato ntango atikaka libaya na ye bato bavote ye mpona makambo oyo asalaki ya malamu mpona kosunga bandeko mosusu sikoyo ekomi rythme journaliste nyonso alingi kaka bon ndeko basili aza kokritike bato te ye azalaki kowelela bato balupangu basomi balupangu ya bato place nani ezali érosion ezali ye azakota kosunga bato wana me ye azalaka kokritike bato te me sikoyo bajournaliste mingi kokritike mpo lobi atia libaya toyebi bino tokodenonse bino bokoleka pe te parce que bino bozotia songi mpo bato bazala na désordre
nyonso tu wana toyebi mbala oyo tobanda kodenonse yango soki olingi olukanga me okoya kokutana po esprit oyo nazolobela eza esprit na nga te namonaki na butu namoni vision balobi na nga loba kobanga te nzambe akimbango aza nsima na yo nazoloba yo yaka soki mpe olingi toloba deba epuis babimisa balwa soki vraiment ya solo oza ndoki mpo ndoki mpe mpona koyeba eselango mpasi te oza ndoki bakangi yo 50 ans de prison ozomona makambo wana nyonso ekosila sikoyo bato mingi bakomi bajournaliste mingi bakomi songisongi mpo atia libaya lobi akoma ministre to akota na députation jamais toyebi bino botika baméthode na biso bino wana biso tomonaka awa adml soki oyo ya français wana bajournaliste wana babanda depuis kala bazaka bajournaliste bango kaka mosala na bango kotia bapoliticien na nzela soki politicien alingo tengama babengi ye oyaka vanda kuna telema bazopese baquestion mais biso tokomi kaka journaliste ale lobi okomi politicien commerçant lobi okomi député te ezaka bongo te yo osalanaki commerce na yo kuna tika bato oyo baza na lilima ya bien mpo soki otali bango mingi na kati ya banani badepute wana soki olobi na arédige projet de société nul aza mpe na yibe te me bato mingi bazali bazosouffrir okomona alalaka te aza na pongi te apasi kongo na biso ndenge nini tokosala mpona kongo na biso na verité eza ndenge wana mingi baza na bakongole baza na pasi basalaka pongi te mpona kongo me mingi bazosala mpona kongo mpo bazwa baposte ndenge azwi poste na ye kimia avandi bien mpo nini bazowelela ba 15 000 wana me prochainement gouvernement alobaka ake non mbongo ya députation badiminue yango okomona bakandidature kozala te badiminue mbongo ya députation wana mpo bazwaka mpe mbongo ebele bajipe wana tomona makambo ve ya malonga bazosala te chaine ebandaka président premier ministre baministre badepute basénateur banini tout ça bato wana nyonso tu il faut basanganaka mpona kosauve peuple nation ya mboka me biso tomonaka yango te komona soki eyindi bango nyonso bazotonga kaka mokonzi ya liboso te bino nyonso tu boza ndenge moko soki kojuge bakojuge bino nyonso ozo comprendre mutu na mutu na ministère na yo na charge na yo bakojuge yo osalaki nini lakisa biso oyo osalaki prochainement ndenge kosala ndenge wana eza kaka te batiaka likambo kaka na mutu no bino nyonso alors nakasi ntango bato ya radio zumel mini mama rosali na papa roger balobaka congolais soki omoni alati kitoko ati parfum ati cravate fosala attention zala na ye kaka makambo kobimisila yo ofandi na ye mingi makambo kobimisila yo moko okoregrete eza ya solo yango wana mpe le mosusu tosoboya kolata bacravate bacostume mpo makambo oyo radio zumel mini alobaka ezaka makambo ya solo epuis makambo mingi bato mingi bayinaka radio zumel mini mais lokuta radio zumel mini makambo alobaka surtout mama rosalie makambo alobaka nde mosusu na biso oyo ntango azoloba tozo mama oyo azomilukila makambo mpona nini mais okomona makambo azoloba ezokende juste papa roger makambo azoloba ezokende juste alors sikoyo toloba nini radio zumel mini eza radio ya esprit botia tembe te eza radio ya esprit ebibisaka makambo ya solo basala bango mpe contre moto te mpo radio zumel mini soki ozosala mpe bien bakumisaka mais soki mpe osali desordre mpe ozwi mpe desordre alors basite mosusu mpe elanda exemple ya radio zumel mini
asali 1 yo sala 2 eza teke yo soki radio zumel 1000 asali 1 yo lingi kaka mpe okopie kaka 1 wana te bongo te mokili kotambola te oyo asali générique ya boye yo luka mpe sous générique na modele mosusu osala ozo comprendre ndenge mokili efasaka yango mpona likambo ya kongo ndenge nalobi toyokana tozala bomoko po totonga mboka na biso totika makambo koswana koyimayima pamba ekosimba te nzambe akoyoka balosambo na biso te bapaster ndenge nalobaki bochange masolo bochange mateya paster oyo azotambola na ndenge ya bie ye moko ayebike lifuta na ye nzambe akopesa mpe na ndenge ya bie yo mpe paster ozotambola na ndenge ya mabe zala sire nzambe ntango abetaka sito babino bapaster mingi bakobetama kala mingi te oyo nazoloba mikolo oyo eza lisusu teke oyo les paroles s'en vont les écrits restent non mikolo oyo les paroles aussi restent et les écrits restent parce que technologie ekomi mosika nyonso tozoloba ezobombama na ndenge moko ya baarchive tokotunana takala tokotunana yo olobaka nini yo osalaka nini ntango bazali koloba ozalaka wapi oyokaka te mpona nini sikoyo kongole moko awuti obima mikolo oyo dj dollar na cimetière ya parte kuna eza biloko moko tokoloba te mais il faut toloba yango eza baexemple moko ya bien alobi bandeko so totali na bacimetière oyo nyonso tu soki oluki chinois eza mpasi mpo ozwa cimetière ya chinois soki oluki cimetière ya babangladesh baindien banini eza mpasi oluki cimetière ya bamali awa eza mpasi me biso bakongole bacimetière etondi mpo na nini bato mingi bamoni garso wana lokola bolole me garso wana aza bolole te initiative na ye eza vraiment initiative moko monene ake na kati ya cimetière mpona koloba makambo wana me fo tososola te fo tososola tozokufa mpona nini ndenge wana lokola basoso bazwi maladi ya kipupa maladi oyo ezwa basoso soki oza na pula ye na yo maladi wana kipupa eye ale basoso tu bakufi ndenge biso tozokufa garso wana alobeli makambo wana me il faut tolanda yango eza exemple moko monene eza capital mpona nini kaka bakongole fo toluka mpona nini kaka biso bakongole soki mabe ezali totika mabe wana toyokana dj dollar bato tu balandi nini maloba wana na kati ya internet na site moko boye toyoka yango soki yo ozwaki lekisa mpo ya moninga makambo tozoluka yango wana tolingi kaka te badanse balakisaka motakala ya basi epuis kolingisa bamasoko yango te tolingi yango te na bajeu olympique tomonaka na bapays mosusu bato bazokima mbangu bana basi omona moto abimi champion aza mwana mwasi eza esengo ya mboka me biso na kongo tomonaka bacongolaise te bacongolaise mpe bakimaka mbangu bazali oyo bakokima mpe mbangu bazali na basi na mibali me okotala na jeu olympique akongole oleye mosusu moko kaka akobundabunda ndenge wana mpe akozwa mpe eloko te esuki nango kaka ndenge wana eza malamu te biloko tu fo ezala organize torate coupe koparticipe na coupe du monde mpona bozonga na biso me baninga mosusu babatre biso ntango bazotia babi ndenge mane mamona alobaki olie babimisa ta foto ya papa simoki mangu po monde asie monaka bazala profete na bango biso danse toboyi te danse eza mabe te me liboso fo totia nzambe liboso nsima tobineli ye
ekosala bien mais bato oyo tobetaki na bango batinize soki batinize wana tobetaki na bango batibi bake bafukami wala akubara ala akubara voilà exemple ndenge nini nzambe asunga bango te biso tozotika nzambe na biso bandeko tozotika nzambe na biso oyo nkolo nzambe na biso tozokende na banzambe bapaya wana so mpe eza motif nzambe mpe akosilika na ye français kutu ekoma donc koleka kutu bafrançais mokongole nyonso tu soki azoloba donc il faut aloba français mpo bayeba ke aza mayele ntango mosuku aza bourrique aza mpe mayele te omoni alingi aloba français mpo bayeba ke donc synonyme ke so olobi français oza mayele eza ndenge wana te eza langue bafrançais mingi mpe bayebi kotanga te baza bafrançais mingi olobi na akoma mpe ayebi te mais azoloba français kitoko mpo eza monoko na bango mais biso tokomisa yango so ozoloba français nde oza mayele non mayele eza mutu eza sagesse mayele wana nzambe apesaka na moto bakotela bango classe te bato mosusu okosala université me moto oyo aza sage omona aleki yo mais biso français adaptation elateli ekoma mobulu bakomo tokoma kopesa bakomo ya bandoki na bana bakomo ya bamazicien na bana totengama non fo tozongela bamakambo na biso wana mpo tozwa mapamboli epai ya nkolo nzambe mpo bakoko na biso oyo bakenda bayokaka balosambo na biso na lingala na swahili na tiluba na kikongo tokumisa monoko na biso tokumisa elateli na biso tokumisa banzembo na biso tokumisa badanse na biso na ndenge ya propre wana nde omona kongo ekosemerge mais ntango tozokende kaka kokopie bapaya tozokende kokopie bapaya moye te bato oyo basalaka bateatre fo tolandaka baexemple bateatre eza kaka koseka kaka te bateatre balobaka makambo ebele bato basalaka bateatre soko olandi bateatre bien okozwa mayele ya komema vi na yo bateatre mingi elakisamaka ezopesa biso mateya ndenge nini tokotambola na vi me biso mingi tolingaka bateatre sito biso bakongole tolingi kaka bosoba ntango bosoba ezali toseki esili nango eza bongo te fo tochange bizaleli tochange mentalité makambo oyo ekangamaka na belgique oyo papa simokimango aza kolobela tolanda yango bapoliticien oyo bazolia bajeune bopose bacandidature soki tokosala bacotisation meme ya 100 francs mpo tolekisa bajeune oyo bakozala na baprojet de société ya malamu na France tomoni Macron abimi 40 ans mais abimi président mpo apesaki projet na ye ya bien bato bandimi yango alors na pourquoi pas na Congo bakongo bajeune baza bayele baza ebele mais toboyi bajeune oyo bafantare wana bango te jeune fo ozala calme tala nete président Macron aza motu moko soki otali ye ozomona mpenza ke no bokonzi mpenza eza na mpo na ye toboyi na biso bajeune oyo balingi kotia grodo akoya wana akosala mangungu ya pambapamba biso tolingi bato ya calme sala projet na yo na ndenge ya bielere yango oyo baelektio ekozala nango ata mikolo eleki basanza eleki me elektio ekozala kaka omoni komsa yo kotia libaya na yo selo projet tokotelemela bino nzambe asuka biso tozali tokotelemela bino mala oyo projet eza bien te tokritike yo radio Zoumel ale kamata ye tosali yo bino et puis kutu d'ailleurs radio Zoumel 1000 pour votre information ezokende ti na Congo ekoemetre na Congo mama Rosalie akoyokana na Congo mobimba tolingi mama Rosalie ayokana boyebi ye te bokoyeba mpe ye te mais abanda koloba ti na Congo ekozala moto mbala oyo yo député okosaka bato yo député okendaka mpo ozwaka mongo ya kotikaka na poto tokodenonse bino lere so ekoki esprit ya papa Simokimango etelemi mbala oyo tokoloba baverité nyonso tu epuis tokolinga kombo ya Simokimango etomboma likolo ya likolo bon sikoyo na Kisasa kuna
bamesi moko lisusu basali kuna po soki ya makambo nini toyebi te mais il paraît bakatholike moto aorganize mesi ya vendredi mais biso toyebi ke bamesi ya vendredi eza ya bamusulman bato basalaka bamesi vendredi sikoyo katolike akomosalisa bamesi ya vendredi il paraît nayebi te makambo nazoloba awa makambo ifo koverifie il paraît mpe masasi ebeti kuna sikoyo ekomi ndenge nini donc sikoyo basango balingi bazwa bokonzi ya Congo. Oh non, en tout cas tokotelemela yango oyo aza d'accord te tokoinvoke esprit ya papa Simoki Magu sikoyo etelema bakokontinue kosala bamese te tokende na baélection toyokana tokende baélection ekozala baélection ekozala totika babusoba wana baoyo bandeko oyo mosusu baza na poto awa bazosala banzonzingi na bango mpo baluka bokonzi bokeba bosala attention mopepe moko ezoya ekoravage bato ebele kala mingi te bobomba madati ya lelo oyo nga nazoloba mopepe moko ezoya tomonaki na vision mopepe wana ezoya bobomba dati ya lelo bato oyo bazokomplike bazobomisa bakongole bakozwa etumbu ya kosakana te bakozwa etumbu yo ozokende na sese mpona ozoluka bokonzi mpo makila bakongole konzine kotanga okozwa etumbu kala mingi te nalobi yango Zulu Babela nalobi yango kala mingi te bokozwa etumbu ya kosakana te bamosusu bayebi bien ke Mfumuki Mbangu atindaki bato na ye mpo bayebisa bango batika kotia busoba na makambo ya Kongo bayebisa bato verite bayebisa bato mpe verite ya date ya Noël Yesu Kristo abotama mpe na Noël te mpo ntango bakimangise basalaka Noël na bango na mois de mai basekaka bango mais orke eza mpenza ndenge wana Pape Jean Paul te alobaki Yesu azalaka na nord ya Angola eza nini so totali na géographie nord ya Angola eza nini eza Congo te mais toluka est-ce que Papa Jean Paul te akosa aza papa akosa baimage ya Jésus-Christ Yesu Kristo batika kotia désordre na baimage ya Jésus-Christ bayebisa biso verité Yesu azalaka moto mwindo azalaka mondele te epi ntango mokili esalamaka mondele azalaka te ntango mokili ebanda mondele azalaka te poso ya mondele eyaka nsima koya tozolanda bato mingi balandaka internet balandaka baimage na télévision mingi balingi kolanda bolumbu ya basi mingi balinga kolanda busoba me biso tozosala barecherche tozokende profond bauti koyebisa biso ke buda oyo buda bakumisaka azaka motu mwindo bainvention mingi esalama na mokili oyo bainventeur wana basavant wana bazaka bato mwindo alors mpona nini bazokoka koyebisa biso verité ya Jésus-Christ te bazolakisa biso bazokontinue kolakisa biso baimage ya Jésus-Christ oyo ya acteur wana ya Amerike wana soki komone nani nabosani mpona nini totika biloko wana bakongole tofungola misu Mfumuki Mbangu azali bamisilma mingi bazala bango na kati ya mibeko ya bamisilma te me bakumisaka profete na bango Mohamed mpe azaka motu mwindu il faut tolandaka histoire eza te ke ofungoli ka télévision kotala
pardon te ofungoli télévision kolaka badocumentaire makambo oyo ya kala oyo eleka mpona koyeba vérité bayebisa biso vérité catholique bon kala catholique lera aza kosala bamese na bango bible ezalaka te bazaka na livre moko baza komenga breviere wana ekenda wapi mpona nini breviere ebunga mpona nini mandefu ya basango ebunga mpo kala sango nyonso to bazaka na mandefu mpona nini basango bazaka so na mandefu te bapoint d'interrogation wana ifo bapesa biso baréponse toboyi te église mosala ne kokamba bato kosunga bato mais église eza te sikoyo akota église aza politique cardinal Mosengo bapesaka ye conférence nationale oyebi makambo ya sala ye ayebi teke bakongole mingi na kati ya bakongole toyebi makambo ya sala soki ekontinue tokobimisa makambo ya sala na lere ya conférence nationale mais soki ye azalaka juste na lere wana le congo echangea mais alalaki nini po l'interrogation mais tokolobango lelo te oyo bakoyoka émission oyo baloba na bato oyo ya katolike église na congo eza ebele baéglise eza ebele mpona nini baéglise mosusu bazotelema te kaka katolike azotelema donc bazolinga kozongisa koloni eya lisusu kosala colonisation epai na biso toboyi biloko wana batelemela makambo oyo ya solo oyo ya kosauve congo epuis na nguya ya papa simon mfumuki mbangu na nguya ya eleko mosusu te moto mosusu te na nguya ya mfumuki mbangu mpona bavision tozomonaka mfumuki mbangu liboso tozomona moto mosusu te bo ntango ekoki kongole fongola miso tika buzoba totika buzoba totelemela makambo moko na sansu wana totika nde lokuta na makambo kotelemela mboka totika nde songi toloba baverité oyo omoni te kotia commentaire te kokona kokomango kobimisa baimage ya lokuta na facebook te kotiango na internet te bitumbu ezoya ya makasi basite mingi oyo elobaka lokuta na makambo ya kongo ekobunga na bakonzi nango na bakolo nango bakobunga bolonte date ya lelo eza lisu masekite eza lisukama ya solo emonani na bavision à 3 reprises donc toconfirme mpe elobami toconfirme yango oyo akotia tembe ye moko etali ye akomona yango na kati oyo nalobi lelo soki nzambe apesi nga lisusu ide mosusu tokobimisa ngo toyaka na internet kaka te kofinga bato koloba makambo ya lokuta loba verité ozoboma famille na yo ozobebisa génération ya bana na yo mpo ozokende na lokuta totika kokosela bato makambo ya lokuta totika kotia bakomantere ya lokuta ya kofingaka bato na nani oyo eza ya malamu ndima yango soki olingi osala critique na ndenge ya bien me ya bozoba te bato bazoseka biso bazomonaka biso bakongole tozala désordre tozala ordre malamu te na makambo na biso tozala boyokani te tozala bolingo te bato mingi bakoma oyoka lingala bato mingi bakoma oloba lingala ezala mindele ezala bato mwindo ezala baarabe bazoloba lingala bazali na west afrique bato mingi bakoma oloba lingala totika koyokisa soni mboka na biso soni na makambo toujours ya soni na minoko na biso totika s'il vous plaît totika yango eza malamu te nakasi papa roger mpona lelo na suki wana nzambe apambola radio zumel 1000 apambola mpe basite mosusu oyo
marcher na vérité yo nkolo lokuta continue na lokuta komona continue kotia moto po bato bakufaka na Congo okomona na yo na famille na yo basite oyo ezoloba vérité oyo ezosunga oyo ezopesa bainformation na ndenge ya bien longonia tolobela vie tozolala mpe makambo na yo tozomona ke en tout cas ozokende na bavérité ya kolakisaka baémission na yo mosusu na bainterview na yo mosusu na ndenge ya vérité nzambe apambola mpe nakanisi lelo nasuki wana napesi mbote na baintervenant nyonso to ya radio Zumel 1000 botelema boapuye boya tosangana toapuye tokende na soki kokumisa ezali yo mutu tozaka na nzela moko yaka mpe otia poa okumisa mpe makambo oyo tozoloba biso mpe ntango yo banda koleka tobanda kokumisa makambo ozoloba soki eza nango na nzela tokokumisa yo nakanisi mpo na lelo na soki wana soki nzambe apesinga susu maloba mosusu na kosenga espace na radio Zumel 1000 merci mpo na radio Zumel 1000 merci mpo na papa Jacques Botamba merci pour maman Rosalie, merci pour papa Roger, merci pour intervenant nyonso ya Radio Zumel 1000, ba fanatique nyonso ya Radio Zumel 1000, mote na bino bisika nyonso bovandi, kimi ezala na mabota na bino. Merci Mbuta Zulu Babela bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso na banzi bolandi Mbuta Zulu Babela azalaki clair na maloba na ye na onyoso uti koloba ndeko na banzi soki olandi message oyo yo okokipe koluka soki omoni ete ozali na ndenge ya likambo koki ko intervenir luka biso tokopesa ope espace po ete oya pe kopesa makanisi na yo ndenge bandeko mosusu bazali kopesa ole ya kotikala kaka na mwa kwe moko boye oza murmure yo moko yaka pesa makanisi na yo mokili yoka yango po ete bato mosusu pe bakoka kotelema bakoka kobanda pe kopesa makanisi na bango bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso merci na Mbuta Zulu Babela pona temps oyo ozwaki koya kolobela biso na oyo ezali bongo makanisi na yo ndenge ozali kokanisa mpona mboka na biso pe mpona bakongolais merci ya mingi nzambe apambola yo pe na banzi ete mbala ya nsima okozala le bienvenu oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 tokofungolela yo lisusu porte soki ozali na makambo ya koloba tokozanga te kopesa yo espace ndenge tomesana kopesa pe mpona bato mosusu bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan bien moya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel avez raison aïe
Cochal Président Bolise Tuzola Sananga Betona beto mosaïko yoyo Lusolo yoyo Aliansi Mokongo Koba Aliansi Mokongo Koba Allez, touchons ça. Aliansi Mokongo Koba Aliansi Mokongo Koba Jean-René Golo, Mamalantu. Aliansi Mokongo Koba Aliansi Mokongo Koba Aliansi Mokongo Koba Papitolas. André les Safoutier, Adas, Kimabita, Alain Jabba, les filets de fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur, Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane bayaya Tuzolane bayaya Tuzolane aye Soba de Soba, Sofiat, Tuzolane bayaya Tuzolane bayaya Tuzolane aye Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka, Hilaire Mabelona, Osaka Hubert Betamona, Kati Betamona Bimba, Eric Masea, Bimba, Bana Mamre, Bimba.
bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi